Désiré Kabila et Joseph Kabila lui-même. Elle est une jeunesse révolutionnaire dont la vie n'a pas détruit son identité traditionnelle. La génération Kabila ne baissera pas les bras et défendra ses acquis. Fruit du sang de ces martyrs, nous n'avons pas reçu gratuitement ce que nous possédons. C'est par la lutte qu'on a acquis toutes nos possessions, une lutte sacrificielle et drastique dont nul ne nous empêchera de vivre notre histoire. Alors je ne céderai jamais parce que bitumba langa est juste et noble pour éduquer un peuple, le peuple congolais au éducation ça peine ndenge na bango bazaka na éducation na ndenge na bango pour éduquer tout un peuple nazo dépenser pour na ko éduquer peuple siko yoko yate po changa mubule ko simba te ezala bato belele mso oyaka pembe na ngapo aluka a escroquenga ayaka pembe na ngapa luka ye bakaka sineti na ngeza randeni pa que sala ki muyibi na ye ezala muto ayaka pembe na ngapa luka nesi peut-être abebisa makamu na nga mozo salere ozo bebisa te ezala nzambe mutabebisaka ezala mutu le mso ayaka pembe na ngapa luka nini a décourager o décourager ngate parce que tolobi ke bitumbu nga nazo bunda a pona ko éduquer tout un peuple congolais o éducation zonga soki ndenge na lobi awa a musu na kati awa bazo boudé mais na kin ba vandi très bien pour supporter les dialogues. Alors ndenge na lobi bitumba na ngai o eza juste pe noble mutu tout wa ko combattre ngai nzamba ko kutana na ye. Voilà pourquoi ndenge na zolo bawa bato nyosu ba bundisa nga ba o ba mona makaba musu ba kufa ba musu pe bazonga ba mboka na bango barifula bango. Alors ndenge tolobi awa na minute oyo ekomi likambu bo sala ba triplement na bino na ba considérer bino comme ba terroriste. Alors vie privée ya mutu il faut ko yeba ko respecter yango. Vie privée na ngai non sala be mission na ngai nazo dépenser énergie nazo dépenser mbongo ya ngai. Personne n'a pas ça mbongo na senga mutu mbongo te na pe bo pesa kate. Donc na osenga bino pété parce que ça ne sert à rien et voilà pourquoi na osala tout so nazo benga batu pona ko ya ko leka parce que ba musu bazo ba ni ba pekisa bango ba leka ba pekisa mutu te bino nde bozo kima. Alors nazo continuer ko lobango parce que ba ki fona loba na lobi nazo bengisa mutu tout. Alors motema mabe na bino kilo kuta na bino ndezo sala ke boya kate. Alors kutu ezala petit na ngamoko ya sala ba desoda pamba alela na police station na bike non boye bisa za passer ay bisa baninga le ba passer ba ya ba le karata ba te ya message. Bango moko kutu bazana besoin na bino ba passer boya botea. Ceux qui bino besoin ko te ate parce que boyebi pourquoi bozo ki makoto yo. Parce que ça ka likambo ye pa ko la ndenge se wana lobi. Alors Congo ezamboka na biso. Nous sommes là pour la démocratie. Voilà pourquoi Bisonde toza rapona on se bino. Et puis vous avez la chance. Vous avez un bon chef. Oyo azo se à peuple. Voilà pourquoi ceux qui au lobby n'importe quoi. Ok na kino va no pe calme. Au changer na pe au va ne pe calme. Voilà moni bozo kende bazo kena bango. Bazo kende aux visa ba ke pe na kin ba vandi. Baze belé kuna batu na bino. Alors bino siko faut fongola miso. Voilà ndé na bike tanga nazo kende kin na kino kutana na secrétaire général a pe perdre pour na oza vraie autorisation pendant ndé na lobby awa ti ba janvier wana pe perdre na Londres ko telema parti comment parti ki toko bobo vanda kaka ndé wana mokazo na yebi ko banga ezaka mawa il faut avoir des hommes forts bato bazana ndé na ba ke il faut ko longa un esprit ya ba collaboration ko comme un esprit ya kabiliste soka kanisi Musée Désiré Kabila na 97 ndenga tambola pona ko libérer mboka akanisi makila mboka bana na mboka na sinengo ezotanga et puis akanisa ça na besoin ya paix akolinga ko CDT. Voilà pourquoi tozo mona mboko ezaka na besoin o ezana besoin ebonga basala ka constitution na bango na France bango na ba ko changer constitution parce que mamoni ki ba laisser les appels mo ebele ba vani ba revoir batandeni ba ko bongisa constitution. Alors coup de chapeau na Paul Kagame. Élection en 2017, mais déjà ça vend ici déjà calmement à Rwanda bazar au CPLA. Parce que 2017, il y a déjà Siko déjà Makamute Vanda a posé un nouveau mandat où il a vendu en 2034. Au boyi, au bimi mboka na bango ou bien au changer nos nationalités.
bato bazebele bazana beso bakoma bangwande. De la même manière, nakati na Turquie, to moni na Turquie mubulu, ce qu'ils ont fait, ba changer la constitution na bango et ça la maka, et ça ba makam oyo na ko vendre la ngo mingi te mais nazo senga na bino bato bozana ba idée mususu, bino bato bozana ba projet na bino, boya bolo bango awa parce que za télévision, bolobi yango, so bozo banga eza likambo epakola ou bien boza le logo mo bobata ngana yebi yango me na kolobate parce que toza na biso batu moko donc yango mona même na kati d'Angleterre awa soki parti ezali bino pe boza na parti na bino boza na même vision na parti wana donc ça sert à rien boza opposant donc il faut bo soutenir quand parti exemple na pouvoir pour na et continuer donc ba parti politique na biso nyoso ba parti politique ya kini tout bango tout bazaka na vision na bango soko telango kokana na PPD ka bazolanda na sima. Donc cela veut dire qu'il faut supporter que la PPD continue et ça la mandat nango ti batin belé parce que génération wana et ko céder tenir dans le awa génération wana ko tika kana ngote il faut tous amener tous la biso no so ensemble tout travailler la main dans la main pour avancement en mboka na biso tout travailler la main dans la main tout le esprit à jalousie wana tout le esprit ya ko linga ko bebisa limukama muninga. Trop de sorciers dans la communauté, bazoya pour na ko détruire via batu, mais muta ko détruire via mutezate. Alors, na komina suka bolanda ba image, nzambe vraiment pambola bino, nzambe vraiment apesi biso ngolu, apesi biso grâce. Nous avons un vrai leader, un vrai chef qui est le souverain Joseph Kabila Kabange, natiki bino bolanda ba image. Bobange lo mote sont toujours ensemble. Na pesi madame F Mote, na pesi Coco Harris Mote, na pesi ba bolingo esili na